Congo France. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, amis fidèles téléspectateurs de la 3xw.france.com. Merci pour votre fidélité, vous êtes nombreux partout. Vous êtes en train de nous suivre à travers cette émission News ya Congo. News ya Congo, émission à Congolais pour les Congolais de père et de mère. Vous avez belé dans le monde entier. Quand l'émission la biso est représentée par Wabino Moto, Atona Kibonzambe, Yannick Wenge, biso soye soutien trop, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. La 4 News ya Congo, Toso Laka, Makamwe Belé, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, car Anina Lobaka, Lata Nakuzu, Nakuzu Congolais, Marque Moro Nakuzu Congolais, Salango, Ozalaka, Afrique du Sud, Ozala Cape Town, Ozala Durban, Ozala partout, Lata et Lamba et Nakuzu, Oyo, Salamanaba, Congolais, Moninga Ndeko, Congolais, Asali Lamba, Asali Grefnaye, Nakuzu, Ezali n'impact na idéologie, partout, Ozali Luka Nakuzu, Ozala Congo, Ozala Poto, Luka Nakuzu, Ozala Kitoko, Oyo wapi Congolais, Azola Tsabande Kone, ba Congolais, de fierté à biso ba Congolais, Yangwana. Merci, la fidélité, la binope confiance. Bosé belé le monde entier, côté l'émission la biso au news ya Congo, ça représenté par Wabino Mototona Kibonzambe, Yannick Wenge, Mototona Kibonzambe, Lelo, Toko Solomambe belé, Oyo Ezoleka, Nambo la bino Bobika, toujours le professionnel est là pour vous satisfaire. 4 émissions Oyo news ya Congo, ba professionnel la 4 ya Africa Yengele. Tu vois que poto solola marambu. Oyo ezali koleka na mboka na biso to kobeta liso enlèvement oyo ekomi na Congo ekomi likambo moko to kotika ngote ekomi vraiment photo betela ngo moi c'était parce que na tangu ya bakala ta na tangu ya Kabila ba enlèvement oyo ezalaka na boye vraiment te malgré la tangu ya Kabila enlèvement ezalaki nango mais enlèvement oyo ekomi na tour oyo ekomi na ndenge ya mabe mesdames mesdemoiselles et messieurs. Ba l'état na biso ba policier na biso ba soldat na biso bo mekampe ko fungola misu parce que oyo komi ko salama na bandino na Katanga ba komi ko enlever bana ya classe na kati ya Katanga bana ya classe au moins par école ceux qui ba enlever muke moi 2 personnes 3 personnes na kati ya Katanga ba autorité ba vandi kimia ba ministre ya ba vandi kimia enlèvement ezo salama ba ko enlever ba na classe ba ko enlever ba tuna nzela na Katanga insécurité eza na Katanga na niveau moko ko comprendre te mesdames demoiselles et messieurs to ebite soki leloko oyo euti wapi to pezo kende wapi komona tozo bungisa bandeko na biso brusquement Monsieur Okara ba enlever place à Kezoe Banate. Or que n'attend wakala moi blora boizarate. Toke na Kinshasa insécurité lisusu na niveau 0. Ko enlever batuna ba ketch. Ba rotuna yo ke wapi ba enlever yo. Lokola ba mema place mo bona destination oyo zo kende. Ba enlever yo. Ba suite ba makamwana to zuwa ngo belé ba bengi biso belé ba lobi insécurité oyo atana tango Kabila ezalaka boité mesdames mesdemoiselles alors toyé to mekampe kobeta CT gouvernement ya ba wario ba soda o ba lobaki malgré ba ko sala loroté ba fetaki 100 ans 100 jours pardon bana ba kuma ba ministre mais rien ne marche. Le ministre est 0%. Le ministre est jeune auto. C'est là qui te lobby. Le ministre est jeune baye. Zalakate. Nathan Wambok a biché Zalakate. Tu sais ministre est jeune. Tu vois, le ministre est tranquille, 20 quelques. Bazo sala elo comment côté Namboka la biso. Toyebite nani azokanga ba ministre na biso to sepela ki baye santa ekoki sama lukonda zaki muke akomi munene matame vimbi rien ne marche au Congo ba ministre mususu an to komona ba ki mike ba komi ba minene donc bango ba ministre ba voter ba nommer bango pona bango na famille na bango insécurité za na mboka sauce mata cher spaghetti comme ya kokabola
ba fongo na chasse ba kaboli yango bango ba lobela yango te dollar koloba te ezo mata jour après jour ba lobela yango te to ebité ba ministre na biso musala bango nini. Rien ne marche au Congo, Mambozo Simbate, Bango Bazala Bango à l'aise. Parce qu'on a enlevé Batou. Bana classe qu'on a enlevé. Mais Bango est allé Bangote. Silence des morts. Tobite Mboka la biso et Kobonga Negni. To sepela ki mona Mboka a ju bokonzi. Mwana Mboka a ju pouvoir. Tocha maboko nenge biso ba diaspora ba congolais to lela kana kala mona mboka aza pouvoir atambusa kiti ya mboka na biso aujourd'hui cal sur cal atavaye na oyo cal azonga na oyo cal rien ne marche au Congo nzala eza toujours na libuma ba congolais or que slogan IDPS c'est le peuple d'abord. Président Fachaso débrouille na koluka que peuple avant na kimia mais batu baza ba kokanga ba ministre pe baza parmi batu bazo bloqué. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tout le monde qui Maman Olive Lembe, moi si il y a président honoraire Joseph Kabila a sali cabinet na ye ya kolandela ba victime ya état de droit. Puis après si bon avocat alingi justice ya malamu ekota na Congo parce que alobi justice nde tombola mboka. Mesdames et messieurs, to commenter ango mingi vraiment te to lo ba biso ba congolais to fungola misu to zo mayele na série à 18 ans Kabila tout le monde est là boité. Ce qui vraiment, Maman Olive Lembe, à ça que le roi boy na tangu ya Kabila, engeza la malamu. Parce que na tangu ya Kabila, tout le monde a arrestation arbitraire na nengemo ondimate. Arrestation arbitraire. Ko kanga batu ba inosa ko boma. Ba rosi mukendi ba kenda, ba Thérèse Kapangala ba kenda, Kaboy. Ba Cédric Bakenda justice esalaka nini ba ngonga wana kutufaki Maman Olive tomoni vraiment na nenga malamu afongole loko na ko sala malamu ngeza la bien fort Maman Olive aye lelo po ebisa biso nini tozana pe batuti nyoso na bozo ambrieka Fachi nyoso na bozo ko ambrieka ka gouvernement ya Fachi. Maman Olive ozaki na ma dispo pembeni ya mobile na yo ya ko telemelo ko na justice oyo ye na ngolelo za mabete za kitoko makasi. Mais pourquoi pas na 18 ans on sala ki ngote? Na 18 ans on sala ki ngote o sala ngona ngonga oyo. Ezara pour na ko coincer président Fachi. Mesdames et messieurs. Alors toloba kaka président Fachi fungola misu. Payer bateau zo travailler na bango. Jusque là ils ont bateau ba personne une chance té. Bateau bazala bazo zela ozonga kaka sima. Bazo zela chèque na yo. Alors président Fachi faut fungola misu makasi. Parce que na mboka wana mambo belé ezali pour bongisa. IGF ebimisi ba liste ya bateau belé. Et jusqu'aujourd'hui, Batouana, tout le monde a bangoté di bosso à Bajouzi. Il j'ai fait ça la Moussala. Ba ministre Akalo Baliara Bambongo. Oyo Olive Lemba kokanga la série wana. Justice à Mboka oh la série wana c'est na bango. Masolo à la carte visa. Oh, population se souffrir. On ne va quitter sa biloko ya mboka, bango kende ko pesa batu biloko.
Kiti sa biloko moins cher, pesa ba Congolais misala, batu bazwa capacité à kosomba. Mino bo kenda ko pesa ka bango biloko. Ndeto tout monde na este. Justice na ngonga wana. Ezalaka te. Cabinet ba victime na ngonga wana ezalaka te. Na 18 ans après ya Kabila. Lelo ye pona ko intercaler ka président de la République président Fachi. Mambo sala me belé mabe na mboko na biso. Ba fausse commune ko lobate. Boka si ba fausse commune on ba zali na ba famille te bato na ba kunda obosangisi 200 personnes na libulu moko. Bato na ba zala ba famille te. Bato obeta masasi na tango élection 2006 na Tchangu. Balle réelle comme ta population. J'étais là. Bato ana bazala ba famille to batika biso. Bato yo papa na mama ba ke musala bana ya Bosha Bevaris ya Bosha batuta bango na boulevard Triomphal. Bazana ba famille te. Soki justice obo ko loba lelo ya solo. Mais na tango wana fa ibo bakanga kanga bato wana nyonso tu. Karine Lukezo aboma Rosimu Kendi avanda l'aise. Ce qui justice bolo pour ma justice lelo. Avanda à l'aise. Bo déplacer bo commissaire ce qui capitaine ce qui colonel ce wapi. Natango ya Fachi état de droit nde bakanga ki pe ba condamné 20 ans de prison. Maintenant on abino bo beta kara. Bato bolo ba lelo. Baza ba victime ya justice ya Fachi. Bakende opesa ngomba avocat na tango ya Kabila Rosimu Kendi to mona azanga papa na ye na souci après ko zanga mama aboti génération esili likolo ya Kabila atika mwasi na bana Rosimu Kendi azui balle akufi leki na ye a disparu jusqu'aujourd'hui. Papa Koufi, maman Koufi, famille Koufi, likolo ya Karine, lukwezo, so lukwezo. Justice na ngonga na fake loba. Toma justice ya mboko na biso telemi, mesdames et messieurs. Te lobo ya ka bomla justice na mukolo alelo vraiment. Bochele biso ba insécurité na Lubumbashi. Bato ba ko kotela bato na ko buka mi ba koti ba yibi. Ko enlever ko lobate. Kinshasa ba ketch ko enlever mindu qui est comme la population. Mesdames et messieurs, groupe moko ba créa groupe moko boye pour embria ka ba congolais et chaka trouble na Congo. Et ça la groupe moko boye et ya zawana parfois étrangers ba sanga na bana mboka ko sala embriement na ba congolais. Mesdames et messieurs, ils a pas si biso ba congolais to fungola miso pour eza Fachi fungola miso parce que eza réalité ozo le kalambo na biso. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci beaucoup la fidélité na bino. Boze belé o botala la émission na biso. Soki na lobi ba ndeko bola ta Nakuzu parce que Nakuzu aza congolais. Marc Nakuzu congolais aza ala kata Afrique du Sud. Oza na Dirba Cape Town, oza na Johannesburg, oza na Pretoria, oza pe la Congo, oza la Poto partout. Ongola ta bien. Bo soutenir mon ambokati. Nakuzu aza congolais, asali lamba, asali marque na ye. Aotonga bilamba tout. Nde mona Versace, nde mona Yoji. Nde mona Louis Vuitton, yepe Nakuzu congolais, a côté pe na katuana. Bilamba ya qualité. To pesa une chance à de corruption congolais. To pesa une chance. To contacter. Joie lamba qui to kolata. Grifolo lata grifa mundele Versace. To pour lata Yoji. On l'a tiré à Nakuzu. Amobimba. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de la fidélité et de notre confiance. Vous avez belé. Côté l'émission Abisso. Nous à Congo, vous avez représenté par Wabino Moto. Atona ki bonzambe yani kuenge biso son zambete na ebité mesdames.
Vous êtes belé kota la biso, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Toyaki kaka poto meka kosola, mambo zoli kalambo na biso. Boza na Kinshasa, bozali na Lubumbashi, boza na France, boza na États-Unis, boza na Italie, bota la rémission na biso. Tu vois quand péto le bien sur l'actualité le kalambo na biso. Bomona ki Koffi Olomide à l'égal na télévision. À lobby sur Maramba Olive Lembe. Ndenge Olive Lembe réclama qui salaire ya Kabila. Et après 2 jours, tout le monde a senga pardon. Bato bande ko ide pesa lobi fa ka senga pardon par rapport à ba dire lo ba que président Fachi na 2 ans na bilan 0. Mais ya yeka ko senga pardon na maman Olive. Mais Koffi tout le monde a yembela Kabila na élection. Nous avons voté Kabila. Qui tu es Kabila? De la Bossani. Merci de revenir Souka. Merci de revenir Souka. Merci de la fidélité. La mieux confiance. Vous avez belé kota la biso. Na pesimbote. Na matutu. Vous aurez libaku. Il y a autant d'émissions. Pourquoi pas. Na maman Adèle Yombo. Maman Wandima Kouvama. Na babokama. Ba autiste ba trisomi. Vous avez belé kota l'émission la biso. Merci beaucoup. La confiance peut fidélité la bino. Merci beaucoup. Na Kuzu. Na Kuzu. Moulati c'est kitoko. Mutako sa bilamba kitoko. Batba ko sepela lango. Ah la raza fou d'ici batu partout. Na Congo batba ko benga. États-Unis, France, Walobi, tout soutenir mon mboka. Vous avez dit que c'est de Kimia Engela, Omabota, Mabino. Où est la carte? On a fini.